akomi kolinga kozwa ba contact akanisi ete yango nde ko faciliter po akoma premier ministre na Congo, mais aza komi kosa. Félix tata na yo akena masolo nyonso. Félix Teresa eza moselu pe Félix toza koyebisa yo oyo yo za kosala okozwa eloko ozwa koluka te okosuka na nzela kanga date ya maloba oyo topesi yo lelo na banzi oyo tolobi lelo peuple ayoki yango pe to mettre ba peuple congolais a témoin boyebaka ete Félix akosuka na nzela pe UDPS kombo batikeli ya UDPS wana eza kaka koki vide Tshisekedi akena banzungu ya masolo nyonso pe UDPS wana bokoyoka kala te ndenge nini bakobanda kowelela kaka kombo nalobi te ke sekele ya UDPS o Tshisekedi akena ngo me kombo wana bakobanda kowelela yango ekokoma guerre entre bango na bango bokanga date ya lelo po ete barenie se bandi kosalama pe bokoyoka eloko nini oyo ekobanda na masolo ya UDPS. Mama Rosaline apesi yo maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo na banzi na makambo oyo tozali komona na mikolo oyo na oetali bongo famille ya UDPS ndenge nini makambo eza koleka ekomi kosala pasi na mawa. Bandeko babolingo oyebi tango bato bango bagangaka ke tolingi kotia mboko ekoma un pays de droit ngana talaka na sekaka na lobitala baza kozwa bato lokola bazoba baza komona biso bangoto bobo ou bien bazali kokanisa tozali kaka na tango ya deuxième république tango bino bozali koloba ke bolingi bokomisa Congo un pays de droit oyo bino moko kutu tango toza kotala ba makambo na bino bozali kosala na kati ya terrain eza kolakisa te ke bino moko boza ko respecter droit yango o bino nde ba démocrate tango tozali kotala ba makambo bino bozali kosala tozali komona ki démocrate na bino te na kati na mboka yango Congo bandeko tala kaka Tshisekedi akufi bango moko kutu bato ya UDPS kuna na limete baza kokoka kopesa respecte na liwa ya président na bango makambo baza kosala oyo eza kolakisa kikuluna kobeta bato kopanza ba voiture ya bato kosala ba comportement moko bandeko oyo eza kopesa na mawa tango bozali kobimisa na monoko na bino kombo ya démocratie mais démocratie yango ebongi malamu tomonaka yango na bipa na bino moko te démocratie kaka ya maloba démocratie kaka po botalisa bato ke non biso nde toyebi démocratie mais en réalité tango baza kotala démocratie yango baza komona te oyebi totie lisusu mai na bave na biso te sikoyo ekomi ke ifo toloba mwa groupe ya bakasaye moko baye kokotela biso na Congo oyo Tshisekedi na bato ya UDPS babengisi bango na mbujimai bakoma bawewa kuna na Kinshasa oyo bakoma kosala kibanditisme na kombo ya UDPS balingi bakanisa ete bango nde bakozwa Congo en otage oyebi baventure oyo boza kosala bokanisa te ke bino nde boza bayanke na kati ya Kinshasa wana bino bato ya UDPS toza koyebisa bino bokanisa te nde bino nde boza bayanke po mwa groupe ya bato oyo Félix aza koutilize na limete na journaliste na bango ya monoko Nzombo Eliezer oyo aza koyanga na bainformation lukuta mpona kolinga kopelisa moto tala bokanisa te ke bino nde boza bayanke po soki balobi ke bato mosusu mpe bakotisela bino esprit na banzi limete wana bokokima yango boza kosakana na bato bolingi kozwa bato lokola bazoba lelo boza
koloba boko talisa ke Tshisekedi nda alinga ko changer mboka na biso Tshisekedi yo pe asi akufi na ye pe à son âme mais boza tata kutu asali eloko te soko ke na kabe ya mukamwanga eloko ya malonga atiki te ata na Kinshasa atiki souvenir moko to lelo bato soki bavandi bo baza kotala balobaka ya Tshisekedi nde mtatongaki pont oyo ya Tshisekedi nde mtatongaki toilette publique oyo atiki eloko te nde lelo tobokoya kotalisa biso ke mwana na yo aza mabundi lokola nani mwana aza komela potopoto ya Serelac nde bokoyebisa biso ke ye nde akoya kochange Congo tout d'abord boyebaka ke Félix aza mutu ya lukuta aza kaka wana soki bakangi ye na likambo abandaka nanu na kowangana te nayebi yango te likambo nayebi te boye kowangana mais suka na yango tango bakoya korattrape ye na likambo wana tango bakoya koattrape ye na yango okomona bino moko boyebi kaka langage ne ndenge echangeaka akosaki bino awa te tango baza koyebisa ye azwaka mbongo na parlement wana tata na ye sa suspendre bato mosusu alobi ke non nalingi komona bato mosusu bakoti na parlement oyo ate na lopango na ngai na lime te bwe ye kobima balobi mais ndenge nini tata na ye aza kosuspendre bato mosusu na parlement alors ke mwana na ye moko na parlement azwaka mbongo tango sango ekomelaki Félix na Belgique basali batuni ye babi mais Félix yo zwaka mbongo tala bo Zakaria wuti koloba bomoni ndenga wanga nagati Zakaria sakana nangate Zakaria lingia koti sangana buzoba Zakaria c'est un troubadour boye ndenge nini lobaka mais tangu bayaki ko kanga ye penza boye bamoni vérité zalaki yango yo boyebi langage na ndenge changeaki mais ndenge ezali na bomi tungisa te mbongo wana na zwaka ngonga na liaka na ngango te na tindelaka bato bavotaki nga kuna na mbujimai boye omoni lokuta bandeko soki bino boza koyeba te boza ko faire enrichir Félix Tshisekedi wana boza koyeba te mais un jour bato bakoya kolamuka na retard azana ko utiliser bino na kombo parti mais bandeko na minute na koyebisa bino ko omoni ndenge abandaki ko utiliser bato tango tata na yazalaki na bomoi na kombo parti ya IDPS sikoyo bandeko esili parti ya IDPS même bambongo esika babandaki kozwazwa mbongo ekozala lisusu te mbongo epe kokota te po nini Tshisekedi amemi nyonso na mokili ya bawa bokanga makambo nga na mama kozali naza koyebisa bino bondimela ngai bokoyimona ngo sima mikolo bakopesa ye lisusu eloko moko te avantage moko te esili Tshisekedi amemi nyonso na mokili ya bawa alors moto ya lokuta boye nde bino boza kolobaka soki akomi premier ministre ye nde akoyela biso makambo ya malonga d'ailleurs botala kaka baje aza kosala na limete aza koitilizaka bajeune wana mpo basalaka bamakambo na sese après okomona ya ye akosala neti ondira yebi te ngai nayebaki te boye lukuta na lukuta mais finalement tokosuka wapi na bamakambo ya ndenge boye epuis naza kosenga mpe na polisi ya Congo moto moko ta koki kozala na monopole ya makambo ya mboka na biso mpona kolobaka ya ngai na kosala o ngai nalingi bakosimba ngai te police ezali droit na yo mpe l'état il faut zwa badécision mwa groupe ya baluba moko na limité wana bakoki kobanda kosala n'importe quoi te tosi tolembi bango baza kokanisaka na kati ya Kinshasa na bango bakoki kopelisa motala baluba oyo ko bokomi kolekisa bino bozoyeba teke na kati ya Kinshasa toza mpe na bato ya Bandundu toza mpe na bato Équateur toza mpe na bato ya Bakongo Congo central mais boza kokanisa neti bino nde bosimbi monopole tala neti Gabriel Mokia boza kofinga ye boza komenace ye mais boza koyeba teke bato Équateur soki lelo bakei bango nyonso nsima Gabriel Mokia balobi guerre na bino bato ya bakasayen bino bokokoka guerre na banani na bato Équateur naza kotuna bino bakasayen oyo boza na limité bakasayen nyonso te mais mwa groupe ya bakasayen oyo baza na limité bino bokokoka guerre na bato Équateur soki mpenza balobi bakitela bino na limité bokokoka po bokomi kosakana na bato bokomi kokanisa bino nde mutu bosimbi monopole ya Congo
bino balubo na mabumu na bino mineno yo bondo bapondo mai boliaka bino bokanisi bokokoka penza bitumba na bato Équateur tolobela bino nde vérité ko ata batu kaka ya bandundu bino bokokoka bango bozar komi kosa tala mokolo mosusu ko na bajeo kaka bozar kosala bokebaka bozalaka na balimite soki boza na balimite te un jour ezala bato Équateur un jour bakoya kopanza bino na limite wana mpe kozala guerre ya somo na banzi na Félix akolapa asalaka kaka bagene ya kobomba na yana ya kotindaka bino na kati ya kikuluna bozobesi eleki Félix azoyeba teke makambo nyonso azosala na sese ya kotindaka bana azoyeba teke toyebi nyonso akokosa mpe na Belgique avie ndenge ezali wana nga namoni kebemba pape kende te mpo nazwi bapression wapito ezaka bageyo moko oza kosala akoloba mpe bapese poste ya premier ministre wapi papa botamba tiela biso nanu baimage oyoka nanu ndenge abandaki koloba ke aza kozwa bapression kuna moyen asala eza te me bandeko donc koloba ete mwa groupe ya bato oyo moko oza koutilize oh non bango balobi ke nzoto ya président koko ya te sino te moyen te eza scandale donc ndenge ezali wana nzoto ya président il faut to barespecte nanu makambo oyo toyokanaki banini nzoka nde eza kaka bagene ya aza kosala mais Félix yo oza kokanisa ete président Joseph Kabila aza vrai yuma ngoto bobo boza kokanisa président Joseph Kabila aza vrai yuma or ke bino nde na minute boza ba yuma po ete so totali bien ndenge aza komemela bino eza kolakisa bino ke boyebi mpe politique te yango nomoni ete bozosuka kaka bato boza kozwa beshek papa botamba tiela biso baimage totala sikoyo ndenge nini Félix abandaki koloba na soi-disant journaliste na ye oyo Eliezer Munoko Nzombo oyo azalaki koya kotalisa neti ke no ndenge ezali wana ngai nayaki sikoyo bato batie pression baza kotuna ngai balobi ke ndenge nini sikoyo eske Félix ake kozwa ebembe to ake kozwa nini sikoyo nga nalobi bamakambo wana nga nayebi na nga ngo te alors ke ye na Félix bayaki avion moko mais Félix mpe lokola azalaka nde mayele mingi te aye kopwata lisusu Eliezer mbala moko aye koloba ke omoni ke tango toyaki no avion moko tosololaki masolo yango mais bino bosi bosololaki yango na kati avion Eliezer mpo nini ozoloba ke non omoni ke baza kotuna ngai omoni baaventure boza kosala mais tokobanda kozwa bino kaka malema tokobanda kokanga bino lokola bandonge boza kokanisa ete boleki biso mayele mais tokolakisa bino ke biso nde toleki bino mayele papa botamba baimage s'il vous plaît. Bino famille bokomi na niveau nini par rapport ya rapatriement ya corps ya président Etienne Tshisekedi parce que kuna polémique za makasi na Kinshasa bamsu balobi yo yaki kozwa ebembe ngai na wangani yo na lobi soki ya yaki kozwa ebembe ngai etalinga te Eliezer Munoko Nzombo bino boza kozwa biso ba peuple congolais lokola bazoba boza kokanisa baaventure oyo oza kosala na Félix nde yango wana ekopesa influence mpo lobilobi Félix akoma premier ministre Eliezer Munoko Nzombo yo oza koloba ke neti omemeli Félix message ke bapeuple batie oppression kuna baza kotuna eske Félix ya ye aye kozwa nzoto ya moweyi ou bien ndenge nini bobo basambla boza kosala alors que yo na Félix bo voyageaki avion moko pe bosi bobetaki masolo yango na kati avion alors mpona nini oza kosala sambla ya koya kobetelaka biso bamasolo kotunaka bakestion neti ke ondire yo oyaki na avion mosusu ale bayebisi yo kuna balobi me ndenge nini Félix akeyaki kozwa ebembe kende nano tuna ye alors que babiloko bosi bosololaki yango na kati avion mais pour tolakisa bino ke Félix oyo moto aza kose prétendre comme premier ministre tala osali complicité na ye mpo ntango
pourtant boko sala interview atuna yo question na po aluka nini ya koloba mais lokola Félix pe azalaka na ye mayele mingi te nzamba pese kaka forme ya matama minene tala lisusu aye ko revese yo moko olie Félix a répondre kaka na question bala moko aye koloba lisusu kalobi derrière kutu ba makambo yango ngana yo tosololaki yango na kati avion mais bosi bosololaki yango na kati avion c'est kapesaki yo ba réponse oye kotuna ye susu question mpona nini papa botamba tshela biso ba image toyoka Félix ndenge nini a démasqué Eliezer po nini parce que Félix oyebisaka bino azane mayele mingi te mais bato bakomprendaka te olie azala na sens na 7e sens ya koluka ndenge nini akoko répondre na ndenge bien mais a revese lisusu ya Eliezer papa botamba ba image s'il vous plaît. Bino famille bokomi na niveau nini par rapport ya rapatriement ya corps ya président Etienne Tshisekedi parce que kuna polémique za makasi na Kinshasa bamsu balobi yo yaki kozwa ebembe ngai na wangani yo na lobi soki ya yaki kozwa ebembe ngai etalinga te lokuta eyaka na ascenseur vérité eye na escalier pe ekumi donc conditions za yake pona nzoto ya Etienne Tshisekedi zonga Congo il faut gouvernement ya sikizala. Bon, eza condition te. Biso tozolanda peuple oyebi ke Etienne Tshisekedi ayaki moto ya peuple. Ngai babengi banda naki na kin avant na ya boye. To voyager na yo, je crois que to betaki lisolo en avion. Batu bazolela na kolela. Babi bosala biso boye te. Président akokaki kondima te soki batunaki avi na ye ba kunda ye na gouvernement oyo. Bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zomel 1000 Mama Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo yo penja botiela biso makambo bandeko bomoni tellement kokose leki bango bakomi kokota na ba contradiction na kati na maloba na bango Eliezer na maloba na ye asali neti on dirait ye avant voyager peuple atie pression mais ndenge nini est-ce que Félix esika akei kuna akei po azwa ebembe ou bien ndenge nini boye boye ye alobi anga na yebi nanga makambo wana te boye boye sikoyo atuni yango na Félix. Mais Félix olie siko azwa G aye bandenge nini akoko répondre mais lokola azalaka na ye pe mayele mingi te ye aza komona kaka mbongo aye ko revese Eliezer tango a répondre Eliezer na makambo etali ndenge nini rapatriement ya corps ya Tshisekedi papa ya président na bango Tshisekedi ndeni ekoko zonga na Kinshasa asali lisusu erreur alobi yo moko derrière to voyager kino avion moko to sololaki ba makambo yango oh mais soki bo sololaki yango déjà c'est que yo si opesaki Eliezer réponse alors Eliezer asali semblant ya koloba ke o peuple aza kotungisanga pona nini atuni yo question wana est-ce que ba makambo yo po corps ya Tshisekedi zonga na Congo etali Eliezer na nini oyo bakokende koloba ke na Félix akei kuna boyo est-ce que Eliezer penza akomi nani na kati na masolo oyo bomoni esika boza kosakana na bato esika boza kozwa bato lokola bazoba Félix oyebi ko balokuto nyonso za kosala yo ndimaki ke
ndenge bobandaki kokosa bato ondimaki ke lelo peuple akoya comprendre bino. Félix Yozolo boza la premier ministre po ete ko changer makambo ebele na Congo. Mais yebisa biso nanu. Tango bobwaka kimbela awa bolobi ke imperium bato ba cotiser bambongo. Bato ba cotiser bambongo bozaki après près ba 7 millions de dollars. Mbongo wana ekenda wapi? Ekomaki soki balingi batuna oli kamba mbongo ale bokomi kosala ba réunion ko lakisa batu ke bino nde boza ba pomba. Peuple apesi bino mbongo ekomi tango ya justification peuple atuna te. Boniko boza ko sakana na batu. Félix ba aventure na Congo ko moment esi ekoki. Moment ya ba aventure wana esi sili. Et puis bandeko tokolakisa bino nanu Eliezer ondenga yaka omona ko beta tolo na ye lokola tolo ya mwana ngembo pona kolakisa batu yenda yebi mingi bandi me bandeko ebongi malamu tolakisa bino ndenge nini Eliezer azalaka na kati ya village bandeko oyo ndenge balobaka chance loko pamba lelo pa komi koloba na minu wana ndenga tiaka ngo lokola minu ya nyamoyo babengaka simbriki. Totalisa bino ndenge nini Eliezer azalaka na mboka bandeko likambo kokamwa na velo na ye oyo azalaka na yango ndire velo oyo kutu mbeleketa bandaka kotambola nango mwa bien. Mais oyo ya Eliezer velo wana azalaki nango na mboka bandeko na mwa ba kinkutu akangi na pembeni bakifunda bandeko tato ya uti musika. Lelo komi kopesa batu leso na Congo bandeko botala kaka esika Eliezer awutaki bandeko na mawa papa botamba tshela biso ba image totala ndenge nini Eliezer ndenge nini esika awutaki na babimpuka na ye bandaki kokende kokanga bampuku na zamba lelo alingi apesa pe batu ba leso na kati ya Congo. Ba image s'il vous plaît papa botamba. Bandeko botala Eliezer Tambwe monoko nzombo tango ekomaki 2 mois avant tango azalaki kosala ba commerce akokangisa mbongo po aya na Kinshasa lelo aya komibimisa comme un journaliste. Botala ndenge nini abandaka kokende koluka mwaba mpuku na zamba na velo na ye oyo velo ezalaka na forme velo moko soki botali bandeko akangi meme na akangi na bapine ya velo basinga kekele. Ndenge nini ye Eliezer Tambwe azalaka na souffrance oyo lelo Eliezer Tambwe akoma kolinga kolakisa na bato ke souffrance oyo azali na yango ke Joseph Kabila nde moto azali auteur ya souffrance na ye. Alors que souffrance ya banda nango utakala botala ndenge velo na ye bandeko velo esala succès na kati ya village Somo. Azalaka soka koti na zamba akeko luka bampuku na bimpuka okomona tala ndenge akangi yango maboke okomona zongi na ndaku po aya koteka azako kangisa mwa mbongo po aluka mbongo ya camion aya tina Kinshasa. Oyo ndenge balobaka chance loko pamba lelo Eliezer akoma pe koloba akoma pe kolakisa bato balekeli na mwa moyen misapi. Mais Eliezer omikosaka Eliezer na koyebisa eloko moko tata oyebiko Kinshasa to Congo babetelaka yango tolo te kokanisa te ke Félix wana oyo za kolanda nde Félix akosala quelque chose pona yo akoki koede yo pona makambo misusu me yebaka ete Félix azali espoir te pona vie na yo komikosa te. Bandeko oyebi ezali kosala mawa pe pasi komona ndenge nini Eliezer alingi prendre tout un peuple en otage na information na yo ezanga tina ya lukuta ya solo ba information azali koloba ba makambo azali koloba azali kokanisa biso ba peuple tozali bazoba aza komona biso ba peuple penzako ba kizengi
na ba information na bango ya ba simanda ko bazako ya pona ko manipuler peuple. Eliezer ko sakana na biso te. Ko sakana na biso ba peuple te ko mona biso ba peuple ba yuma te. Toza ba yuma te. Yo moko nanu o mitala avant ya ko kosa peuple mitala nanu photo yo banda nanu zwa yango banda ko mitala après lo bake est-ce que nazali penza na audace ya ko kende ko kosa peuple congolais zwa ga nanu photo wana chaque bouton avant lala o mitala ka yo moko nanu. Et si ko wuti po ya lelo lo ba ete na kei po ete na bimisa ba kino ba yuma na kosa ga bango na ba information mitala ga nanu photo wana. Oye photo tangu na talaki yango ma miso biminga na lobi mwana mobali ya wuti musika lelo pa komiko ya mwana kololo pango ya wapi lobakande mwana ya kololo pango na limité 7e mairie lobakande bongo mais soko zako beta lotolo mwana kololo pango ya Congo Eliezer tika komikosa e bongo soki yo bengi omi bengi mwana kololo pango biso oyo ba mama Rosalie to komi benga banani. Pona ba information no mingi opesa kana ya lukuta pona ko manipuler peuple. Eliezer munoko nzombo. Ngana yebisaka yoko salaka ka erreur. Même ko lezali Congo ko mela yo ko sielu muka. Botala ye na velo na ye. Botala ye na velo na ye ndenge nini atelemi. Wana na mboka bo bazwa ko mona ye gank. Nzoka nde tangu biso toza kotala photo to miyoki na mawa bandeko na mwa babimpuka na ya kangi liboso nino na gido velo ngo ndire velo mbelekete kala bandaka kotambola na yango na ebite bato bakola na tango akala ba ebi mbelekete oyo gido nango neti ya mbelekete tala velo yango bandeko mbala liboso na mona ba pine ya velo bakangi yango na basinga kekele bandeko posa kolela na leli. Na l'hôpital Eliezer bandeko tango batu ba ko remaka ngo esali esoni ya komiko ko te ezali tango na sala ba reportage ngai pe na kendeki na kangaki photo ozoko bare nini Eliezer ezali nde vi na yo tango utaki na village yo kan to ebite ozolinga biso ko zwa biso lokola banani Eliezer na koloba mingi te papa Botamba na kosenga na yo otiela biso nanu ba image yo Mama Feza asalaki pona kozongisa Eliezer na esika na ye na makambo mingi oyo Eliezer akanisaka eta leki bato mayele me ayebaka teke bato mosusu ya mayele bavanda batalaka ye kaka na coin na songa Congo batalaka ye me ye akanisaka leki bato mayele na kosenga na o bandeko papa Botamba tiela biso nanu ba image ya Mama Feza la grâce totala ndenge nini Mama Feza zongisaki na esika bongo na ndenge nini Eliezer akanisaka ete aleki batu mayele me ayebaka teke batu pe ya mayele bazali baleki ye oyo batalaka ye na songa lisu bandeko lelo Eliezer aza kolinga kozwa biso bakongole lokola bazoba kasi tokolakisa ete ye moko nde mutu aza zoba makambo ye aza kokanisa asalaka aleki bakongole me tokolakisa ye nde moto azali zoba babiloko bazali kosala pona ko manipuler peuple mais tokolakisa ete ye moko nde azali zoba yangana na kosenga papa Botamba tiela biso nanu ba image ya Mama Feza la grâce mabele mame atalisa biso nanu toyoka makambo nini alobaki pona Eliezer munoko nzombo totalisa bino ebongo biso pe to commenter ba image yango papa Botamba ba image s'il vous plaît. Tout d'abord, monsieur Eliezer Tambwe, journaliste Tokomi Wapi, où nous sommes arrivés maintenant, où en sommes-nous? Tu es maintenant en Belgique, n'est-ce pas, pour honorer la dépouille de M. Tshisekedi Wamulumba Etienne. Mais, monsieur Eliezer Tambwe, laissez-moi vous dire une chose. Na okeno na malembe na nous pose une réplique na yo. Monsieur Eliezer Tambwe, je te respectais beaucoup na combat na yo ya journaliste ya ba interview ozalaki ko sala. Ozali ko kota na ba coin moko na nuna yebaki yo te. Ozali ko bimisa ba l'autre face de la République.
oyo ezalaki ba image mususu tozaki komona te. Je respectais beaucoup ton combat des journalistes qui étaient un peu allés de gauche à droite. Nasepelaka na yo mingi, mais c'est Eleazar Tambwe, voire même parmi mes proches, nalobaki Eleazar Tambwe oyo, même si tendance n'est un peu opposant, ça fait un peu l'équilibre de la démocratie dans notre pays. C'est-à-dire que on peut pas tout le monde parler le même langage, mais à ce moment image moko a bien, ça ko faire éclairer biso l'autre face de la République, ils allaient bien qu'on peut s'équilibre. Eleazar Tambwe, batu misusu ba ebisenga non mama feza. Mabena Eleazar nde azali journaliste oyo azalaki na chaîne radio ya Roger Lumbala oyo ba suspendaki yango na pouvoir en place. Yango banda bakata chaîne wana ya Roger Lumbala, yango akoma aigri parce que akoma siko koluka kosala émission ya yemoko na micro baladeur na suki nini pe koluka ko kota pe pour na kolukela ba konjamboka moi ba faute des petites bêtes en fait de les accuser parce que c'est une façon de se venger indirectement depuis ba suspendaki chaîne na bango azali normalement journaliste ya chaîne ya Roger Lumbala. Eleazar Tambwe tangu na yoka kibongo boyebi ngai mama feza nazali une femme logique, nazali une femme légaliste, nazali une femme qui quand même respecte les gens. Même ceux qui osana yo monguna, mais nakati na monguna il faut na peso respect, ya droit na yo parce que atoza monguna mozana droit na yo. Na le bibi yango azomi benga mwana mboka. Est-ce que ça rime parce que Kabila on sous-entend qu'il est rwandais, que lui mwana mboka? Ça veut c'est pas une réplique indirecte à Kabila ou bien comment? Ba tu ba singa ba seki ba habite et là la appellation na ndenga mi bengaka et voilà tout ça là. Alors ngana lobaki na lobi bon, qu'il soit journaliste de Roger Lumbala, de la chaîne de Roger Lumbala ou pas, c'est pas un problème. Tout le monde ne doit quand même pas être journaliste de proche de la majorité présidentielle. Ça va pas? Hein? Donc, c'est tout à fait normal, là, la tendance na lobaka pongo. Alors, j'étais intéressé dans ma vidéo, na yo penyo so chaque fois, ceux qui na yo ki tokomi wapi bimisi, na landi, pour na kozwa quand même, ba information, mon soso, oyo, toko yi kozwa te, na ba tendance, mon soso. Les gens qui aiment à s'informer, ne sont pas bloqués dans un seul camp. C'est pas bon, c'est pas une bonne information. Hein? C'est-à-dire que par exemple, matin esprit. Quand tu es vraiment un guerrier, il s'informe de tous les côtés. Pour aller ça l'analyse bien. Sinon, on va sous-informer. Ok, des places mozo lo baka lo quoi perroquet, braka. Au moins ba biso ba melikambo lobby, ba si ba sala ka réplique nango, ba lobaki bo ba lobi, ba wapi? Oh na chaîne bo. Na la chaîne wana te, wana za ba o ba za ba faible d'esprit. Il n'est pas dit que ton ennemi, tu ne dois pas suivre ses écrits. Ton ennemi, il faut aussi hollander la makambazoloba pour comprendre l'idéologie na yepe, autant n'enga zo sali la makam. Ok? Donc, pour nangai mama feza, tango balobeli ngai bongo na lobi aza na droit na ye. Alors na landi makambu na yo boiti Eleazar Tambwe yo kanga na rappelo yo très bien. Eleazar Tambwe na erreur ya combat, na mauvaise définition ya combat ya diaspora. Ngai nazali parmi les femmes debout pour la RDC, na ta ole bazo massacrer na est. Tango bazo violer basi. Début na côté les mezalaki wana. Toyebaki politique ya Congo te, toyebaki histoire politique pe ya mboka penza te. To télémé sous l'effet des émotions en tant que femme. Ba o violer ndeko nanga mwasi, bazo mutiler, c'est horrible. Tokoki ko accepter loko aboite, ça doit arrêter. Eleazar Tambwe biso moko na ndenge na biso moko to luki ndeni tokoyeba nani a ko informer biso ce qui se passe là-bas. Toza na contact na vraiment clarté na batu ya mboka. C'était monsieur Honoré Ngwanda de la Pareco qui parlait seul contre tous. Terrain vide. Yenda ebisaki biso ke massacre wana ezali pona ba Rwandais ba occupé mboka. Il faut que benga na bango nde ba biloko wana ekosila. Ah, donc si c'est comme ça alors, bon, militons pour que le Rwandais soit chassé. Hein, pour que le Rwandais soit chassé, alors nos sœurs vont rester calmes. Et qui sont ces Rwandais alors? Pas bandi ko kos ba ni ko bete la biso ba dièse. Premier Rwanda chassé au ezala pouvoir. Oh, to bandi pe ba Kabila dégage.
Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage, Kabila dégage. Tout ça la peut ba marche on a pays oyo yaki na Allemagne oyo Eleazar Tambwe na bato ba bengisa ki wana to marcha na bango ensemble. Archive ezali Eleazar Tambwe. Quelque temps après, Bouzobe Bandi, Nazana besoin de détailler yote, et les qui ezali makambo ezali kati na biso, toko s'expliquer un jour à l'avenir parce que mokiliango ezandenge wana. Eleazar Tambwe, Mama Feza, aye ko comprendre loko moko yo bino, bozo zanga na yango. Ezali que chaque tendance azali koloba dossier mboka na ndenge na ye, mutu na ye. Eleazar na kanisa ki oza mutu a mutu te, mais siko na remarqué ozali na mutu na yo pokota na groupe ya mutu na ye. Obatama, ozipana maseke, osala sambla, mwana kololo pango. Eleazar, tu es démasqué. Ta couleur est démasquée. Siko loko les a démasqués, c'est là te expliquer bien. Monta volcan, qui a moyen bien. Mama Feza mabele mame panza poketo okutanaki na baboketu tango biso tobandaka bazalaka te bango baye koya après Eleazar biso toba tobangaka full te parce que toyebi secret ya full biso tobangaka nzambe wasimbi biso na pema to tobelelaka butu na boy yende tobangaka mutu tobangaka te. Combattre tellement que ça qui beau patriotisme, sans parti pris, sans tribalisme, sans régionalisme. Tolobi kaka Congo, c'est Congo et que ça l'a sauvé. Ndenge ba journal ba musicien ba embeli biso. Alors, combat loko les aki na ba analyste, tozolo ba loko ba perroquet, comme les autres bazana toujours na ki perroquet. Ce n'est qu'après de simanango to eko comprendre que non, et ça na mabilo comme que ça na kati. To comprendre bango to bandi ko luka siko ba dossier. To bandi ko luka to yeba qui est qui na makabeso le kana est. Qui est qui na mboka Congo. Media na ngai mwana mwasi. Oh bino mibali bo luka bo étouffé. Po mikolo yo to si to comprendre te loko mwasi asali mibali ba ko étouffé. Po ba lo bangate. Oh mwasi atonga mboka te mais mwasi akomi ko tonga. Mwasi akomo tonga mboka. Pe mwasi akotonga mboka wana. Eleazar Tambwe mwana kolo pango, Mama Feza pe mwana kolo pango. Yoka ngai Eleazar. Esiko komi wapi na Bruxelles ngala zalon na Bundes. Media na ngai komo nango Am Africa World. La Am Africa World e bunda pona mabele mame. E bunda kapona mutute. Oh politicien. Oh ndenge ba qualifier ki biso. Avant ba qualifier biso de kabiliste. Ba qualifier ka biso ngai ba qualifier ki nga de camériste. Balobi oh Mama Feza aza mutu a caméré pour défendre ki caméré. Non. Quand tu défends caméré, tu deviens camériste. Quand tu défends Kabila, tu deviens kabiliste. Oh biso tozali bartuo e baso défendre la République. Mabele mame yo bi mwana kolo pango. Oh mwana kolo lopango. Photo e basiko ki kolo lopango ango ya yo. Obatela ka lopango ango ya tata na yo atikela obe modèle oyo ya kozalaka na tendance ya bato oyo baza de connivence na M23. Mwana kolo pango. Eleazar, ce qui te manque de t'affirmer ouvertement tendance na yo et ça serait plus clair. Au lieu de jouer na intelligence à ma peuple congolais. Biso na diaspora, tozali divisé par des tendances aussi. Et ça, na bazali proche ya UDPS, mais ce tu sais qu'il dit, que biso, et ça secret pour personne d'ailleurs, to combataki la candidature ya M. Tshisekedi wa Mulumba et Etienne. Avec pourquoi nous to combataki yango? C'est pas parce que, comme on nous avait dit là, oh Mama Feza, balinga baluba te, et ça le kuta. Mouto a yebi vie privée à Feza, na soape mobali ya moluba. Donc mouto pena linga baluba te, ako même pas qu'on s'en a mobali moko ya ça na trace à moluba. Hein? Non! C'est du patriotisme. Le patriotisme est un tribalisme. Là, c'est déjà combat. Oh, ils allaient ko bundisa patriotisme.
Le tribalisme est combat du patriotisme. Alors les patriotes, il faut pas combattre les tribalistes avec la dernière énergie. Parce que ça vient dans Sima. Vous comprenez? Et les azata pour les qui moi si mon corps batu bazako le balanga chamutu bakata. Na 2011, tu organisé marche le 26 mai 2011 na Bundesrepublik Deutschland. Moi si on animaki marche to saraki babiso bawe. Tant que tu découvrir la vérité to pandi ma solo. To lobi local les alo comme mutuna ye to comprendre les dossiers to lobi bino kuna ngape boy. Mais boko si ba congolais to bimisango na ba Facebook na ba nini. Et là za tamboy. Moi na kolo lopango mama fait ça pas le moi na kolo lopango. Et là tamboy tangu to zolandela masolo a Congo to ko comprendre sikawa masolo ezalaki ke oyo bazo benga ngo livre blanc soki bomona ngo bien na yebite soki na la sabino na boye to na boye livre blanc hein livre blanc oyo ezami satu 3 tomes ele azatamboyo owani masolo o eza ba archive ya massacre ya agression et salema kina moka na biso mwana kolo lopango oyo nani ba sambisate ba commis sur les violations massives des droits de l'homme et des règles de base du droit international humanitaire par les pays agresseurs Ouganda, Rwanda, Burundi, à l'est de la République démocratique du Congo. 3 tomes, en 3 tomes. Ministère des droits humains, cabinet du ministre à l'époque, c'était chez Okitundu qui est devenu l'actuel ministre des Affaires étrangères. Yemuto acta dossier oyo. Dossier oyo. Eleza Tamboui. Archive ya bana babele bame. Bana kolo pao. Dès lors, tu comprends que si la guerre d'agression tolobi, motonio so appliqué qui a sima d'agression wana comme na ifatika politique. Ce qui Congo a le besoin d'équilibre, comme la moto wana ifatika politique. Quel est ce pays au monde? Être congolais ne signifie pas massacrer ses propres frères. Et les azata moment la kolo lopango. Maman fait sa place aux c'est là moi la kolo lopango. Guerre d'agression. Et les azata au sali na chaîne ya oyo kombo Roger Lumbala ezali droit na yo. Mais dès lors ba élection et bandi. Mais ce Tshisekedi a sali oyo babenga kango présente na ya lobi yé pas au que de l'élection. Même nangai j'avais cru na lobi oh akoke ne candidat mbala moko ba combattant nyoso balobi biso no sosimaya Etienne Tshisekedi alongola biso le Rwandais alongola biso Rwandais Kabila azongisa ye na Rwanda basali li penzembo zongisa ye na Rwanda basali ba déclaration to landa fulte to ana somo lango te poto yebi sekele na yango oso comprend langage to yebi secret de la foule to sango yebe ngo devine to maîtriser calme koti mabele mame fieta bango ekomi tango na biso ba mama to tia bango contre mire peto nguruta bango na mira makwanza fieta bango mama feza mabele mame ele azata momo na kolo pango mama feza mo kolo pango aoye bisao balobi na biso ba imposer biso toza la Tshisekedi wa Mulumba Etienne mwana mboka atasa mabe atasa la buzoba ba crime tolimbisa ye na nupo azong selection no Rwanda wana Kabila Joseph na Rwanda Hippolyte Kanambe bongo simanango tokotala makambo wana quelle boule systématique tangu balobi ndenge wana ele azata mbo mwana kolo pango mama feza mwana kolo pango alobi na mbo biso tozalaki siko kosala ba combat analyse to bandiko tuna tolobi bon le quoi tu as kanda to comprendre que les agressions il y a 3 groupes RCD Gob MLC de Jean-Pierre Mbemba oh mususu soki ya nani bango mutu ba matérialiser qui les agressions l'air Laurent Desgrasso bundana ba paya il fallait ba ndekonaye ba congolais ba ya kotia la main forte ba bundisi pendant que babundisi ils ont encore profité ba agresseur wana ba kotaki na nzela ya bana mboka
babomaki ebele. Tangu biso toyoki yango tolobi na mbemba na bato ya LCD tout na bakombo ba congolais pe ba na kati ya ba LCD na ba oyo nyonso tout batangi wana kombo na bango bakosa sous politique te na Congo wana. Et bien sûr, nous avons des instructeurs étrangers, ça, ce n'est pas un secret, au niveau de l'entraînement, au niveau tactique, au niveau également de la manipulation des armes d'appui. Et je pense que ça fait plus d'1 an et demi que nous avons démarré cette rébellion. Nous sommes... Donc, tu peux combattre bango. Ceci veut dire, tangu sikoyo, totuni kaya mese Tshisekedi. Bayebisi biso balobi Tshisekedi, son problème simplement, asala ki alliance na RCD Goma. Eh! Mabele mame! Moto volcan, qui a moyen bien. Keba. Ceux qui asali alliance na Rwandais. Rwandais pour Baloba qui va RCD Goma, ce sont des groupes de Rwandais qui devraient avoir la nationalité congolaise réclamée. Botolaka Bango en 2006, en 1972, et maintenant on a retiré en 1982, appelé les Banya Moulenge, ainsi de suite. Ça se trouve dans les livres, démasqué dans le livre, je ne sais pas qui a écrit ça encore. Commis ces tueurs touti au cœur de la tragédie congolaise. Totanga ba livre trop. Eleazar Tambwe. À partir ya wana tolobaki soki ye asali alliance na ba Rwandais to asali alliance na batoyo c'est que ye pa asali wana te pona ba Rwandais ko bengana donc ko bengana oyo asali Rwandais te ando te me ye pa sa mabe donc ye pe to ko soutenir ye te to boyaki ba imposer biso ba menacer bitolobi rien ba imposer biso ba lobi non. Ouais, soutenir je préfère être appelé collabo en faisant les biens, en défendant les biens, que d'être appelé résistant, mais en collaborant encore avec des traîtres et des envahisseurs. Là, vous savez, prière na biso tolobi nzambe le juste juge que la vérité éclate un jour. Et bani ko bimati. Eleazar Tambwe. Yo tendance na yo. Soko Zalaka vraiment vrai patriote à moi la pango, il est permis de faire des erreurs, mais il n'est pas permis de demeurer dans les erreurs. Soko mi fani c'est une erreur. Ozali penza moto osali déjà choix. Une erreur qui se répète n'est plus une erreur, ça devient un choix. Yo sali choix. Alors na choix na yo siko de te combattre. Moto volcan, qui a moyen bien. To combattre combat na yo, to kolakisa yo que Eleazar dosé. Yo te mu to kolakisa biso que aujourd'hui droit de ce qu'on appelle liberté d'expression, tu déconnes. Eleazar Tambwe. Quand tu moni la masse populaire, esprit de la foule et soutenir M. Tshisekedi, to lobi biso to ko soutenir yete po to yebi bunaye, to yebi dossier na ye, azali pe ko luka koyoka na pe na ba Rwandais, ceci veut dire totie bara bawa bakendaki wapi bango lelo si ba telengani te si ba palangani te tolobaki bakweya bakwete ekwe moto ekwe bende si ba palangani te si ba telengani te. wapi bango bakumisa asuye bakomi ko finga ye Tshisekedi yo da plus fort que le Mobutu et bembena o bakobamba ngo mabanga Tshisekedi Félix bilia kibino bikoki bana Kasai occidental bana Kasai oriental Tshisekedi bo bamba ye mabanga ndoki ya peuple congolais yo moni komi ekomi bambo balambela kona bambo balambela kona na lumba yo moni komi si belebele na yo ekomi fufu amai Tshisekedi bilia chi yo bikoki yango na Kongo eza ya IDPS te
Congo eza yo te Tshisekedi. Congo eza yo na mona na félicité. Congo eza maman Martite. Malédiction Congo est la 4e génération de la famille Tshisekedi. Makila 12 millions de morts. Et là, t'as Tshisekedi au coup fakalate. Félix Okima Congo wana Congo ya Tshisekedi kotanga maka lisusu na Congo te na Congo ya Dieu tout puissant malédiction la Maître Tshisekedi na ndako na ye même mokolo matavio opike crise na likolo opike ndoki vampire escroc ouais ko rouler peuple congolais boye na boye basali de même cercueil bakundi parce que combat ezalaki nde monte batiaki mutu makasi et aza tamboye moi j'ai cru que Tshisekedi mutakolonga l'élection wana et alors nazwi siko idée nake kokota masa ba prière na ngai na lobi nzambe soki vraiment Tshisekedi akozwa pouvoir simba motema na ye changer tata oyo pona ba accusation bazofunda ye ezali malamu te nzambe pesa kasi ye motema moko ya bien alinga ba congolais a défendre mboka nzambe na nga za témoin bakosa na komo nzambe te nzambe na nga za témoin avant na continuer lisolo wana d'ailleurs la sabino ba congolais botala buzo ba Eliasa Tambwe tu crois que tes arguments batino so ba se plana Eliasa Tambwe on déconne makasi ndeko on déconne ezalaka te ndeko tobandi awa wapi zela tobandi awa wapi Eliasa Tambwe mwana kololo pango mama feza afandeli lelo Eliasa Tambwe tolakisa ke azobosa na diaspora oyo mona kawana ezali ba tendancieux Tshisekedi. Il faut kutana na ba diaspora oyo ba patriote Eliasa Tambwe okolia éveil de la conscience. Vous en comprenez? Bakolakisa oyo koza kolabo. Oh oui? Na esprit a combo tozala nango yo Eliasa za kolabo. Ba manosko kolabo yani parce que vous soutenir ba oyo ba ça de connivence avec le Rwanda. Tolo bandi no to détaillé. Torito détaillé. Hein? Biso to leli po na Ruchuru. Nzamba bibi sepso Mamadou Ndala, Mamadou Abundi. Abiki si le Ruchuru Eliasa Tambwe mwana kololo pan. À notre grande surprise, mutu na yo, président na yo soki chef na yo, patron na yo, ya chaîne Roger Lumbala, oh biso to lingaka yete. Likolo kaka ya connivence na yena batuana. Sinon à part ça on n'a pas de problème avec Roger Lumbala. C'est seulement son positionnement avec les M23, d'où notre haine. C'est justifié. Même devant les anges et devant les démons, c'est justifié. Chef na yo, patron na yo, accueilli à la kisi biso doki ya agvejo, abanga yelogoti, a telema penza le bien soutien les M23. Eliasa Tambwe mwana kololo pao. Vous êtes aujourd'hui député national réélu de l'opposition au régime du président Joseph Kabila. Dites-nous d'abord quelle est la situation précise aujourd'hui au Nord Kivu. La situation est très dégradante dans le sens où la population congolaise est prise en tenaille par le M23 d'un côté et les FARDC de l'autre côté. La situation est très difficile parce qu'il y a des femmes, des enfants qui sont violés chaque jour. Il y a des tueries que nous ne pouvons pas qualifier aujourd'hui. Et tout ça à cause de la politique controversée de M. Joseph Kabila Kabange, qui a des relations avec le Rwanda, avec l'Ouganda et avec le Burundi. Alors, qui arme le M23 et les autres mouvements? Bien sûr, c'est Joseph Kabila Kabange. Vous avez la preuve de ce que vous dites? Nous avons la preuve de ce que nous disons. Je soutiens
le M23. À côté de vous, je vois l'honorable Roger. Oui. Monsieur l'honorable, pourquoi, quel est le motif de votre présence ici? Vous savez, le Congo, c'est un grand chantier. La République démocratique du Congo, notre pays, veut bien avoir des hommes et des femmes capables de pouvoir défendre ce pays. Aujourd'hui, nous sommes à Rumangabo, nous avons vu que le camp est complètement détruit. Le camp n'est pas entretenu par le pouvoir de M. Kabila. C'est pourquoi je suis venu voir mon frère, le général Makenga, pour lui dire, comme c'est un homme de paix, un homme qui aime ce pays, qui défend démocratiquement ce pays. Je suis venu lui dire que je lui apporte mon soutien dans toutes les circonstances. Parce que j'estime que M. Joseph Kabila n'a pas été élu président de la République, mais il s'est imposé par les armes. Mais par la voie pacifique. Le général Makenga qui veut bien la voie pacifique, sauf dans les cas de légitime défense. À ce moment-là, il s'exprime. Il s'exprime mieux que les généraux qui sont à Kinshasa. Alors que moi je disais que M. Kabila n'avait pas de militaires. À ce moment-là, les gens se moquaient de moi. Aujourd'hui, il s'est avéré. Nous voulons mettre à nu. Nous voulons chasser les forces négatives nationales et internationales en République démocratique du Congo. Et il est la seule personne qui peut aujourd'hui, le seul général qui peut le faire aujourd'hui dans notre pays. C'est ce que je suis venu le dire. Ce grand pays a besoin de la paix. Et c'est un homme de la paix, en la personne du général Makenga, qui peut être le sauveur de la République. Ça, c'est la parole d'un prophète. Je vous remercie. Merci. Et aux formations. obatamaki ye wana ntango azwi lipembe pa opposition mpo nalobaki na bacongolais bofungola misu libela sino bokozanga congo congo ekopanzana mpenza mpo ozalake no yo mpo kodirige nga te donc kende na province na ngo nga mpe na province na nga so bolingi ndenge wana bokovivre yango parce que eza parmi baprophétie bokovivre yango life soki eleza to motu doit doser mpo ozopesa bamaloba moko incendiaire ozoyeba te ce qui t'a peut provoquer chez les autres camps mais eleza tambwe oza na ignorance ya combat ya diaspora fo kuta nde na bavrai patriote batangisa yo le patriotisme congo ezalaki agressé eleza tambwe fo yeba komba na yo komba ya mabele na yo ozoloba oza mwana kolo lopango adefandaka mabele na mame mwana kolo lopango abadinaka te na batraitre yo mwana kolo lopango tentation boye eleza dose kokende mbangu te na vie kokende mbangu na vie okotutana na mur baokunda yo lokola ka pwepwe parce que okende kaka pweseke kende malembe eleazar okutani na badiaspora nyonso te so okutanaki na basi oyo babi eleazar tolingaka yo na basefefe fuente mwa mbongo mwa nini wana bango so okutanaki na mama feza nanga bano tuno omona baba question mona na tuno on comprend que moi ngoso oyo akananga na dema solo akananga ka pona soutenir Roger Lumba sa de konyo de M23 pe kananga yi parce que na bomba ka basekele na lobaka te ba mabepe ya batu wana ozomi na ndako no lali po sambeli nzambe po nzamba lobelo elaza tambo nzamba sa pe na komba oyo Moto volcan oyo kiyango ya bien Keba bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel Mil Maman Rosalie pardonna papa Roger botiela biso makambo oyo penza botalela biso makambo bandeko na banzi wana boutaki kotala ezalaki bongo ba commentaire oyo mama la grâce feza mabele mame
oyo autaki kopesa na oyo etali bongo Eliezer Tambwe. Eliezer azali kokanisa bamakambo ya azali kosala ezali bamakambo moko oyo peuple azali kaka bolole oyo nyonso to aza koya koyebisa biso na mikro na yende biso nyonso tokobanda kaka kondima iyo me Eliezer aza koyeba teke bato basi balamuki. Eliezer aza kobosana ete une petite partie ya bakongolais oyo babetelaka ye maboko ezali population congolaise te. Yango wana eloko tokoyebisa na Eliezer ebongi malamu osala keba na bilobela na yo mwanza na ndenge ozali koloba bamakambo mosusu mpona kotalisa ondire yo nde oyebi mingi. Me tokoyebisa mpe na Papa Molière. Papa Molière ebongi malamu ozwa mwana mobali oyo ndenge osozwaki yo koma ekotia pembeni mpo bobetaka bamasolo mpona koluka bola oyo bazali na baproblème kuna na Congo. Bosalaka na yo mwa émission ezali malamu me yebisa ye atika koya koumba biso ba peuple congolais na bamasolo oyo aza kokokata ko maîtriser te. Eliezer kozwa biso lokola bazoba te, kozwa biso lokola bazoba te. Na matanga ya Tshisekedi oye wana oza koloba n'importe quoi na ndenge bamakambo mosusu oza koloba yo moko zata ko maîtriser yango te elobi mama feza mabele mame ke bamakambo mingi obandaki koloba oza kokoka ko maîtriser yango te. Tala kaka exemple oyo toutaki kotalisa yo bosi bosololi na Félix Tshisekedi na kati ya avion masolo na bino mais osali erreur oye suko tuna lobi o ngatango na uji na Kinshasa baza ko menacer moyen te batuninga balobi mais Félix aye ko zo bembe ou bien ndenge nini yangana sikonga na kotuna mais Félix pe lokola zane mayele mingi te olia protéger na question wana yo moko kako yesu ko lobaga bien der makambo ngoto so solo lagi na kati avion ebi makambo na ebisaki yo mais aye ko tuna sous question ngo pona nini omoni boza ba tente boza ba aventurier penza bino mibale ezali mawa Eliezer na linete yango yo lataki na matanga ndenge balatisaki ondire mboloko mutalati linete ondire balatisi mboloko linete bandeko me bandeko botala na kati ya matanga wana eloko moko elekaki ndenge bafinaki Eliezer mbongo na mama moko azwi yango penza na ndenge ya systeme ya swabala pe akotisi yango na poche po omonake Eliezer akoma kosala babiloko oyo po lokola bato bayaka baza kopesaka ye mwa bavere badiero banini ekoma siko lia eloba makambo ya malamu mpo na mboka akoma nde koloba kaka makambo ya mabe mpo na mboka. Bandeko bozoba ya bakongole oyo ewuti wapi botala mboka lokola Somalie ezali mboka moko soko okoti ondire oza na kati ya lifelo me na mona nanu basomalien te batelemi bakosala bavideo mpo na kokritike mboka na bango kaka biso bakongolais oyo koloka to nini. Eliezer atie mwa makolo mike wana ondire mboloko abandi kotambola sika aza koya mpe koyebisa bato bamakambo ezanga tina. Papa Botamba tiela biso ba image totala ndenge nini Eliezer akoma koyebisanga bato bamakambo misusu ya lukuta mpona kosala bato plaisir bazwaka bamboko bapesa me boza kolia bamboko ya mababe bolinga mboka na bino botika hypocrisie. Ba image s'il vous plaît Papa Botamba. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Mwana kolo pango to mwana na karte sika oyo o wuti Kinshasa oye. Sango ya liwa Papa Tshisekedi écoutez-le wapi premièrement. Bon sango ya liwa ya mwana mboka Etienne Tshisekedi ekutaki nga na Kinshasa. Tango tozwi sango nazaki na ndaku na longwe nake na résidence na ye na confirmé pendant qu'on était là tokei biso nyonso na permanence kuna la police aye abandi kobeta bagage lacrymogène nde tolongwe tokei pa Félix Tshisekedi nde bisika tolalaka premier jour. Papa motuna mwa muke yo muto oti Congo balobi na biso situation eza chaotique balobi corps ekoki kokende te ke sans Sanko asala basignature asigné ezanga ndenge nini papa na ngai. Oui wana eza décision ya bakongolais
Oui, on est à décision à bas congolais. Oui, on est à décision à bas congolais. moto akoki okosa baye bazoyoka ye jamais akoki okosa conscience na ye me bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000 Mama Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo oyo penja botalela biso makambo bandeko botala ndenge bato oyo bazali kolinga komanipule bakongolais mpona koloba ke peuple nde moto azwi décision. Peuple ya wapi bino boza koloba peuple? Mwa groupe ya bato oyo bakuluna oyo bavandi kuna na limete oyo Félix aza komanipulaka ntango nyonso tu nde yango wana boza kobenga peuple congolais alobi. Mpona nini boza kolinga kosakana na bato boye? Boza kozwa biso lokola bazoba ubie koma? Eliezer oyo na lineti ndenga lati on dirait bazwi mboloko balatisi ye lineti pe ba makambo zako ya koloba Eliezer aza kokanisa ko ba message oyo ya pesaka yango na nde ezali penza ke ba peuple congolais nyonso tu bango bandimaka. Mpona nini bolingi kozwa bato lokola bazoba boye? Me boyebaka ete ngala na bino boreniaki oyo bosalaki n'importe quoi ekomi bongo na suka. Bozoba na bino bosala yango kaka bino na mwa groupe ya bakasayen oyo boza kuna na limete oyo ya komanipulaka bato. Me ndenge balobaka makambo bobandaki kosala ko Tshisekedi asakei amemi masolo na ye nyonso tu na kunda oyo nyonso boza kosala ezali neti soso adindi na mai aza kobeta mapapu croyant ke akosurvivre. Me Eliezer yebaka yango ko bajene oyo nyonso salaka tosi to comprendre yango ndenge ezali wana osali erreur po piste oyo lekaki to chemin oyo lekaki oyebaki teke banti ya masolo na yo bazali na chemin wana ndenge esali boye Eliezer tokotikelo lisusu tante bozoba na yo oyo bandaki kosala oyo zwaki te ya kosala yebaka ete esili émission nyonso kobanda kosala soki lokute eza na kati yebaka ete okokuta biso na chemin na yo okokuta biso na chemin na yo po bozobeleki mingi bakongole balobi. Kongole nini alobi? Wana mwa groupe ya bato baza na limete wana nde zobenga bango bakongole? Bakongole balobi na munoko yango ndenge esali ondire mboloko amoni matiti oyo alingaka mingi avant yango nano aza nanu kosala nanu mwa baentraînement na mbanga po aluka ndenge nini ya kobukuta yango. Yo kanisi biso toyebi ba makambo na yo te tosi to comprendre yo Eliezer komanipule biso te kende kosala kaka ba émission na yo ndenge mesana ya kolukaka babola na papa Molière wana nde eza bien. Mais tika masolo ya politique okotisi lokuta ya mingi bakongole balobi katuka kuna di mwa bakongole balobi. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Question vraiment oyo nangi na poser moi otuna sou. Question vraiment oyo nangi na poser moi otuna sou. Question vraiment oyo nangi na poser moi otuna sou. Question vraiment oyo nangi na poser moi otuna sou. Bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zumel 1000 Mama Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo oyo penja botalela biso makambo bandeko bomoni bino moko ndenge nini Eliezer munoko nzombo tango aza koloba na bato mosusu bazali bato baza corrompre bango facilement
mais tala ba information oyo eza koya kopesa ya lukuta oyo aza koinvente bamakambo ebele tala ndenge baza kopesaka ye mbongo aza kozwa yango mpe aza koglise na poche omoni mpo na koyebisa bino ko bolandaka Eliezer oyo te Eliezer oyo eloko eza kolobise boye aza koluka mbongo mpo lokola aza kotonga immeuble kuna na Congo aza koluka ndenge nini ya kokangisa bambongo na ye mpo akende mpe kosala kotonga ndaku na ye oyo nyonso aza koloba aza koganga kaka mpo asa yebi bino bato boza na poto ndenge nini bako komanipule bino facilement aza koloba n'importe quoi tala ndenge mwana mwasi oyo apesi ye mbongo tala bomoni ndenge azwi yango na bopete nyonso to akotisi yango na poche nde ye aza koloba ke na ndenge ezali na bajournaliste mosusu bazali bato baza kocorrompre bango ngai boye boniko Eliezer boni Eliezer na linete olati boye ndenge balatisi mboloko linete boni boye oza nde na bilobele ezanga ntina yo oza kozwa biso bakongole lokola bazoba oza kosakana nde na baesprit ya bato sakana na baesprit na bino oyo bakasa ye oyo bandimelaka yo biso tokoki kondimela te toyebi koza deja moto ya lokuta mwa groupe ya bato na IDPS Félix Tshisekedi ya manipule ale bino bokomi koya wa peuple alobi peuple congolais nini alobi bazwa sikoyo basala référendum batuna na peuple bon Tshisekedi premier ministre après ebembe ya Tshisekedi eya oui ou non basala référendum na Congo totala soki ndenge bozoloba ke peuple alobi ekosala mandenge wana boniko zwanga ka bambongo baza kopesa ona malembe ozwi déjà chance na ndenge ya koyaka na poto awa pe kolobaka n'importe quoi na ba makambo ya solo na ya lukuta boza kobakisa kaka Félix asa entraîner bino asa kotisi bino na kati na masolo ya lukuta ya kokosaka bato yo kanisi ata Félix wana toyebi malamu c'était un grand menteur lelo soka lobi na tongo soka lobi likambo boye na midi ya baluki alobi lisusu boye toyebi bino bien bokoyebisa biso eloko moko te akoya paza koloba peuple alobi ke ndenge ezali na peuple alobi ke ebembe ya Tshisekedi avec kitaifa gouvernement mosusu peuple wapi alobi peuple wapi na manete yango ndenge ya sati yango bandeko ndenge mboloko balatisi ye linete na moment ya capture boniko n'importe quoi peuple alobi bino bokosambwa toza na bino bahele 2017 oyo tokotikela bino tante bosakanaki membala oyo tokotikela bino tante kontinenga na bozoba na Eliezer pe tolobi papa Molière ya kozwa Eliezer na ya kozwa mboloko na yo kanga ye na jardin na yo kuna papa Molière tolingi lisusu yaka na poto koselelaka bato baventura te papa Molière ya kozwa mboloko na yo okanga ye kuna na jardin na yo toyebisi yo papa Molière zwa yo kanga ye na jardin na yo bosalaka bemission ya babola ayaka kosala su baventura te na bamakambo aza kosala papa Molière s'il vous plaît yaka kozwa mboloko na yo okanga ye na jardin kuna toyebisi yo déjà papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît mezana na ba mwa mituna ebele boye kozwa ebembe to eza ndenge nini bandeko na ngai biso awa ezala Félix ezala ba biso nyonso awa ndenge toyaki wana toye kozwa ebembe te pona kozonga nango na Kinshasa pamba te eza na condition oyo ba congolais bapesi balobi gouvernement oyo koki kokunde Tshisekedi fo ezala gouvernement ekouta na accord oyo batiaki président ya comité de suivi bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na scorpion rouge ya Zoumel 1000 Mama Rosalie pardon na papa Roger botiela biso makambo oyo penja botalela biso makambo Eliezer bo continuer kaka kosala ba maseki na bino ebembe yango pe kala mingi te kokomela bino mbisi ya kokauka ekokomela bino mbisi ya kokauka nde tango wana bokoyeba ke baventure to bandaki kosala nzoka nde situation komi boye. Comment expliquer bokoki kosilisa valeur ya moto bino moko boza koloba ke azalaki mutu munene boza kosilisa valeur ne boye mukili mobimba bakomi deja koloba pona likambo bakomi koloba ezalaka te
ata kutu mwana ngo aza na lokoso ya pouvoir ezalaka te. Eliezer okomi kozwa makambo oyo ya famille okomisi yango neti ya yo balobi banani balobi bazwa mikro balader batambusa yango ata na kini mobimba toyoka soki bakinwa nyonso tu bakoloba makambo oyo oza koloba mwa groupe ya bato yo na Félix bomanipule nde bozolinga koya komanipule bato na balobi bato balobi ave bembe wana ekita boniko problème eza te ekokomela bino likayabu to ekokomela bino mbisi ya kokauka nde wana nde bokoyoka ndenge nini bokozala siko presse mpo boloba ete bakende kokunda yango boniko bazolinga bakundela bino ebembe oyo bokobimisa ta enkate gouvernement lingi asala nyonso bozosala lolendo kasi totala tango bakosundola yango nde bokomona deya kutu na Kinshasa bascorpion noir na biso baza kuna bato kutu balobi basi babaye na bango basi babaye yo kanisi nini gouvernement baza bazoba likolo ya ba chantage na bino wana bazwa pe basende bino kaka ya bozwa gouvernement yango Félix Tshisekedi boniko bozosakana na bato na Kinshasa balobi nani alobi baventure na bino wana katuka kuna di Kinshasa balobi bokosambwa nanu bosambwe te papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Eza gouvernement oyo te oyo eza en place nde koti kokunda ye wana eza bakongole mutu bakolo. Tu mens, il ment. moto akoki okosa baye bazoyoka ye jamais akoki okosa conscience na ye me certainement toyoki bandeko misusu bakoloba ke te bakunda ye nanu nsima totala me mutu nezaka moko tangu babomi mzee Laurent Désiré Kabila est-ce que bazelaka que Joseph Kabila bakunda nanu comme ça Joseph Kabila a comme un chef de l'État? Bana Congo bana Montréal mingi na balanjo ya nganga na Scorpion